Président Tshisekedi na likambo ya ndeko na biso ya mwasi Gisèle Mpela, président Tshisekedi apakoli mboka ya Congo oyo babengi na bakinois potopoto ya solo. Alatisi mboka Congo oyo bakobenga liputa ya kizoba ya bosoni. Toko juger yete, toki ko juger yete po azana basi ebele po eza le lenge ya oyo babengi na le poto sociologie ses origines en sociologie politique. Ye aza botami na moboutisme, akoli na moboutisme, ba moboutiste bazara toujours na ba bureau. Toko ko juger po na likambo wana te. Mais makambo mibale ya motu ya dali likambo oyo ya ko utiliser ba organe to ba structure de l'État, police, immigration pour na ko résoudre mavwanga na ye ya basi wana eza ko pesa biso soni na mokili mobimba. Tala ndenge ba union c'est ba Camerounais, ba Ivoiriens, na poto kuna ndenge ba ko seka ba Congolais. Mais likambo yo pour na ba politologue oyo ba tangi science politique et ko kamwisa bango te pour depuis la bande koloba depuis 2019 dans koloba propension il y a présidentialisme impérial, propension monocratique. La science politique batali ici que en français au dérapage monocratique correspond également la propension phallocratique. Ça veut dire que moto dans la monocratie généralement azalaka na ba pulsion babengi libidineuse érotique ou à maîtriser te ekoya ko sala toujours mavwanga na ninga zo konzamboka yango to komona. Et là kisi que république eza kozonga sima pour république ezali sika ya bwanya république et sika ya limemia ya rationalité moko boyo oyo ba konja république ba maîtriser ba pulsion na bango ndenge nganga maele monene Michel Foucault azali koloba pour il faut se gouverner d'abord pour mieux gouverner les autres. Bandeko likambo ya mibale ya motu ya makasi ezali ndeko na biso président Tshisekedi non seulement à latisi Congo soni na potopoto mais na Nations Unies ndeko président Tshisekedi abuki lokuta na Nations Unies wana bandeko ba expert ya Fonds monétaire international bazala kuna ba expert ya économie mondiale o ba yibi Congo ba sosola économie ya Congo bazala kuna ndeko président ya ko kosa na lobby ye akotisi ba réforme rigoureuse o ye sali ke Congo taux de croissance na bango ekomaki en moyenne 5% l'an. Ah ndeko Félix et si kanini yo comme c'est qui taux de croissance 5% l'an to yebi que na 2018 taux de croissance il y a économie à Congo ils allaient à 5,8. Na 2019 ils allaient à 4,7. Na 2020 ils allaient catastrophe to yebi besoin il y a Covid et avec la croissance négative il y a 0,7 par sous Banque mondiale Fonds monétaire international 0,6. Bon yo na mi fa baknyo so na que le cours ça bango que yo koti ba réforme o yo ememi croissance économique moyenne à 5%. Teza mala mutende de Félix éthique il y a rhétorique ya discours na ONU ezali bongo te o la tsaso soni. Likam mosusu ya lokuta ezali o balobi o non état de siège et comme profitable et pesi pena na Ituri pena nord qui faisait soloté ba expert minel ba place wana na ONU by Institute of Security Studies Global Firepower Kivu Security Tracking ba Congo Research Study bazaki wana baningisi mitu ndeko Félix depuis que état de siège wana on a plus de 800 morts déjà koleka kutu moyenne ou avant état de siège. Plus de 130 villages ils ont abandonné ndeko Félix. Bato bazoko na ba discours ndeko Félix pardon botika makambu ya boye ya Osaka na ndeko Félix ak le ba discours na musu ya bato ba yibi scientifiquement Congo koleka na bino. Nzambe ya pambola bino, Nzambe ya pambola pe Congo. Ndeko Félix il faut au bongo la politique na yo otika kobuka lokuta pe ko yoksa soni.